Alléluia. Alléluia. Voilà, chers internautes. Salut, Tindika, comme moi c'est déjà sur le terrain. Vous savez, il a taraté Kotoyo. Nous sommes à Libongo, na fleuve Congo. Nous avons sala nini, nous avons kisabino ke musa tuza ko sala o yeda musala moko. Bat baza ko landa biso to yeba bangote. Bat ebele balanda biso. Après voyage na biso na excellence na manwani na Bandundu na Kwilu. Ndeko na biso moko congolais nde abengi ngalo mon frère. Na yebi ke redynamisation ya parti ezo salama. Toyoki boyebo kotambola lisusu pona kosalisa bayimboka partout na Bandundu na Équateur, ba place ebele. Mais déplacement ezalaka ya avion te, déplacement ezalaka pe kaka ya mituka te. Masu ape esalisaka parce que Kabuya Augustin le secrétaire général Mona Bouté a salaki déplacement na Bandundu. Mais na ba bolobo ba côté ama ya comité. Ndende ko wana bengi ngai alobi ya kotala engin na ngai oyo ko salisa atie yango exclusivement pour na UDPS. C'est-à-dire ba déplacement nyonso ya UDPS. Alobi ba déplacement pe nyonso ya nana manwani na son excellence. Voilà. Engin na ye yango yo eza pembeni ezali prête pour na kosunga ete oyo nyonso kobasala ba déplacement na nzela ya mai bakokota na bango awa na moins cher pour na kosalisa parti pour na kosalisa pe fachi béton. Donc voilà, makele bozoka bo et déranger binote boyebi ke toza na libongo. Voilà, libongo ezalaka ndenge wana bana ba famille et tout bon comprendre. Bon, to visiter tina kati total ndenge en jango ezaleli. Et puis si possible yemoko le boss Kolo Engin a reçoit bino boyokai. Voilà. Na kota na kati à suivre. Voilà, enfin, il est là. Yemo le boss, to suivi to sur la moquette, na moto changer place pour na moi. Hein, to changer place. Minute carte changer place. Voilà, on s'est présenté là, non? Comment on a dit? Comme on a Jean-Claude Indje, Nazar Congolais. Bon, on a encore des pères et des mères. Comme on paye grave, parce que comme la bitumba, comme la bitumba, donc bitumba d'aller à bitumba ba étranger, des pères et des mères. Na ba kolomboka, ba congolais donc des pères et des mères. Parce que j'ai comme l'impression que ba étranger auto yamba bango parce que dans pays moko hospitalier, c'est comme si ba baluka contre biso. Ba gérer biso, ba comme ba belge, les sous ne ba belge bazalaki. Alors yango ni loi oyo comme le la pilule hein, ils ont les caté pas na bango. Tout qui dit que nous basi basangani tous les étrangers au boyebi ngana otanga ba kombote mais ba étrangers tout au boyebi au bazui mbongo na Congo ba régner na Congo basali likopa contre ba congolais to sangana yango chef d'état do senga biso cohésion na unité nationale soki to sangani te to kota distraction mboke ki to kangana to sauver nation oyo to sauver mabele na biso oyo kombi likambo ya mabele. Alors ndeko JC au salaki au somaki en gêne oyo na makanisi nini o babenga ngoni canon babenga ngoni précisément. Bon, na langage vulgaire bazo benga canon mais oyo ezali bateau express ça moteur à bord ils ont des mona ba maso minene mais c'est mal que oyo eza en miniature. Bon, unité oyo to sombango dans le sens ya ko aider pe bandeko na biso ba compatriotes na ndenge pe ya ba voyage. Parce que tout ça na boulevard où monene qui est le fleuve Congo, ça peut nous aider pour aider baninga na biso na ba transport na bango fluvial. Alors dès na sens wana que tout ça là qui donc après mon Kozamboka lobaki na entrée à début à législature na que il va faire des millionnaires congolais. Donc dès na sens wana to kanisa ki pe na moi mike na biso to chapé moi unité moko sur le fleuve pour permettre à nos frères et sœurs qui peuvent avoir aussi la possibilité de visiter le fleuve Congo, na ba voyage na bango, na ba traverser peut-être à Congo Kinshasa vers Congo Brazzaville. Alors, ndé na ko kanisa sikoyo
Maïmanso bazoleka na mboka na biso kota la redynamisation nani ya parti UDPS eza parti oyo tokobengaka eza parti oyo eboti baparti nyonso bon, bien que nous ne sommes pas bamembre ya nani ya parti mais tozolinga koappuye parti wana parce que eza parti moko oyo elakisi bamérite nango ti na kokoma na nani na sommet de l'état alors komona sikoyo ke parti ebandi redynamisation nango nde tokanisaki to apporter moi petite pierre na biso na kosoutenir parti wana dans le sens que eza na bavillage ebele eza lelo ya fleuve oyo mokonzi ya mboka ata soki azwi avion lelo akotika komona bavillage wana te oyo président ayi ya parti atako azwi avion lelo akotika komona bavillage wana te oyo ata SG qui est le secrétaire général akomona mpe nani te pour exemple aotaki kosala descente moko il y a 2 mois passé na Grand Bandundu mais so totali bavillage oyo nyonso ezoconstitue le Grand Bandundu bamoni ete akomi mpe yango te ndenge tokanisaki ke tomettre exclusivement unité na biso na charge ya nani ya parti eza lokola biso mpe toye koappuye parti UDPS mpona badéplacement nyonso fluvial ezala makambo etali batransport ya banani bon même soki bakei na baavion mais ekozala mpe na équipe moko d'appointe oyo ekoki koaccompagne bakonzi wana komema mpe babagage na bango ti na combien de kilos bon awa toza toloba makambo ya kilo te toloba na langage moko ya tonnage nous pouvons aller jusque bon capacité totale ya nani ya unité eza 15 tonnes mais pour équilibrer nani tonnage sur le fleuve tokokita ntina se ya 10 wana nde tonnage moko maximum donc par exemple 10 tonnes y compris bapassager 10 tonnes na bapassager ça peut aller alors capacité ya unité ye moko nous avons une capacité de 32 places assises mvula enoka te mipepe ya te awa passager aza bien sécurisé bon malheureusement tofungoli nini na biso te mpona kotia bagilet de sauvetage télévision makambo nyonso ezali dans le sens que soki okoti awa ezalaka neti oza na kati ya avion parce que awa mbonge ya te oza bien sécurisé donc nde na sens wana ntango tomonaki mpe madame la ministre naza mpenza mpo natika tindika ntango namonaki madame la ministre madame Nana mpe akitaki na Bandundu nde esalaki biso pasi na motema koyokake babiloko mosusu etikalaki ifola eya bon nyonso wana biso tokokumba yango en une seule course tokumbi yango en une seule course ekei mpe mbala moko na bato bakolo na yango na biloko nyonso ekomi na destination facilité eza na nzela mai biloko ekoma mpe na masima nimba sans problème ti Kisangani tokokoma bisika nyonso ebale ezali ezala ebale fleuve Congo ezala rivière Kasai ezala lac mai Ndombe partout eseki mai nyonso ezali eza navigable biso tokokota mais avion ekokota kuna te mutuka mpe ekokota kuna te mpo nayebi ke nzela Bandundu nzela mutuka eza na mabako mingi donc soki Augustin Kabuya alingi azonga so na Bandundu toluka o mbala moko soki ka bobengi biso le même jour tosali ka programme 48 heures bien mutu mosusu pa ye alingi osalisa bango mais ata na kombo aide pe soki tsele pe ka après mabe eza te toboyi kotanga tosi tosungi mpe mokonzi moko ya mboka un des conseillers mpe ya mokonzi ya mboka tosi toasistaka mpe ye toke kotika ebembe ya mama na ye na mboka donc toza wana mpona tout le monde botinga awa oui ok une fois te 2 ou 3 fois tosi tosala yango ok alors pour ba mon bino moi contact yeba quand même bon contact na biso ezali 089 82 78 047 089 82 78 047 yango nde numéro tozosala mingi mpe na WhatsApp c'est monsieur JC monsieur Jean-Claude voilà donc bon toza na nani équipage mobimba azali gérant azali commandant azali matelo mécanicien bango tout bazali eloko moko te ya kobanga awa eza te c'est bon alors nazwaki mbela na bino naye natali bino tonga tobeta mwa tour bolobi mai ekiti mwa moke
et puis Ngonga. Donc prochainement, tu vas moi tout ça moi randonnée moko fluvial. Bobi na batongo tongo na moi randonnée fluvial, ba tester ba on appelle ndenge makambo ezaleli. So tous après ceux qui attendent lobby samedi to dimanche. Tous après, boye to ko beta ta moi tour to bimi kaka na ni ebalé pour bien comprendre comment moteur na biso banse toza awa. L'unique moteur où est plus puissant que babato nyo subomoni awa eza Safari Njema. Des combos on a publicité, on va dire mo ça publicité. La publicité, ya moi bonga ki sikawa. Mi kati na ngeba ngai. E bonga ki sikawa biso nyoso tozala na kati ya ibale pour bien comprendre eloko tozolo bazande yene. OK, c'est bon, to sepeli, to moni, obenga kinga na yo Natali na moni. Batu nyonso balingi bavoyager na bango, ozala ministre, ozala nani, ozala makambo nzela mai, nzela mutuka bakoko so ya solo, po tomoni pasi nzela tokendeki na bandundu kuna, nzela mai ozala facile. Alors lokola ezali engin ezosala nzela ememaka batu bapassager, mais namoni eloko moko eza te na memeli bino. Boyebi eloko yango oyo eza te namoni awa. Bosali constate, hein? Namonaki botiaka drapeau. Drapeau ya Congo. Mais celui qui incarne le pays, c'est le chef de l'État. Dans mon photo, voilà. Nous avons mis le portrait du chef de l'État. Nous avons voyagé à Batalaraké pour protéger la famille. Nous filmer. Ça pas papa Gérard. Papa Gérard, yo moko fungola ngo au remettre et pas ya patron na yo. Bon mona ki na memeli bino fumwa ditunga. Uchaina sima wana bato kota bazomona ke non mais tobo sanité vous appelez malamu boye bisepe ata rappeler anani ya eu des pèses parce que ndenge to katsa ibale et vous appelez malamu dans les autres prépa bato so bamona ke voilà eu des pèses eza wana kutu zana na ndako ezali na une dizaine de drapeaux na koyela bilongo donc je vous promets déjà drapeau ya IDPS et au sein que maloba na biso comme pas ba konza parti mais d'autres là déjà comme ça ba néanmoins zo ba on s'adresser ce qu'on a bango yo moko parce que d'autres là déjà Augustin Kabuya d'autres là yo Jean-Marc Kabuni pas d'autres là yo bango to batala katindika na yo moko mfumo ditunga atala ka petindika so dans attend chef de l'état dans nos photos dans la piste nos portrait chef de l'état na piste bino ngo na kombo ya Nana Manwanina Kiumba ministre près le président de la République. Donc pour Bocha il y a un grand prêtre Awa pour qui vous a protégé parce que c'est lui qui incarne ce pays. Merci mingi et pas madame la ministre Totondi Botondi Zambie au Kanisi Biso na oeza vraiment grand souvenir pour monene au PC Biso. Même ça ceux qui sont na tina moko ya ko sala nani ko assister parti te mais mon konzatindelo eloko aboye ça déjà une bonne chose à féliciter. Alors, na conseil à parti, to sepeli ko assister ou bien ko soutenir le parti. Ko pesa moi petite pierre na biso na parti UDPS. Et ça parti oyo ngai personnellement ceux qui na yo kaka kombo wana opposant ou bien opposition directement azomona papa Etienne Tshisekedi. Les Sphinx. Donc yende mutu à cause de la PCB pe moi mpifo ya ko solola ata mwa muke ko m'intéresser ata mwa muke na oyo matali politique. Alors ceux qui besoin na voyage ya ko sala kino kisangani biso tozali dispo ya ko accompagner bino na mwa muke oyo bokopesa biso pona équipage na biso pona maintenance kutu ya nani ya unité na biso toza disposé à n'importe quel moment ezala na butu ezala na moi soka bo beleli ata ko bozana voyage te ata moko que moi réunion moko bo stratégique elinge salema réunion moko pena bo stratégique oleke bokende soki na boela lodge soki wapi Béatrice Hotel makambunyo swana biso tozana ba site ebela na ebale esika wapi toko kende to dresser ba tente bosali makambo na bino nyonso en toute sécurité sans problème. Basite ezali oyo esika wapi boko kende pe bofandi en toute sécurité pona kosala makita
Onyoso pour que ça na bino. Atape moi barbecue le la bare kanami. Nyonso qui va balingi ba na fête, c'est l'anniversaire. Mm. Ezalata balade moko boye ya que mutwa se défouler na ye. Aza besoin na yango ou bien ba conseiller ya mokonzi balingi pe ba mona ebale. Bakoko ya na bango pe to accompagner bango ba randonnée, to ko na biso ba randonnée likolo ya fleuve sans problème. OK. Merci beaucoup. Mbouta Makene les autres côtés, hein? S'il vous plaît. Donc, merci. Peut-être moi, mon code de la fin, on a mon thème, peut-être n'a posé une question. Moi, le basso qui est allé à la question, pour l'instant ou pour aujourd'hui, tu clôturer Nabiso, tout aller prochainement, tout le week-end prochain, tout ça, moi, randonnée fluviale, tu es peut-être moi, Bilia, moi, comme là, et ça l'a fait moi, tu fais ça moi avant vous. Bon, mot de la fin, il faut que vous gâté, mais mot de la fin parce que tu profites, c'est juste pour la émission pour mettre fin peut-être dans moi rencontre à l'élo. Exactement. Et ça pour le que to sepeli mingi peut to sepeli mingi na président de la République na biso. Biso nyonso équipage to lingaka ye makasi. Ndé yango tina moni to préférer to contacter na parti politique mon côté. Mais to sepela kinde ko poussa na sikoyo pembeni ya UDPS pona kotala ndenge bazo bunda pona unité pour combattre la dictature, pour combattre le tribalisme, makambo nyonso wana que tous à la bomoko to mema oya biso muke to ko mema à travers assistance et transport. Ndé yango to ko loba que toza prêt pona ko assister mo konzamboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, Tindika Esuki awa lelo. Nazakati nakati ya fleuve, vous avez déjà awa na libongo. Émission spéciale pour nous savoir comment les Congolais vont penser positivement pour nous saluer sa chef de l'État, pour saluer sa pays d'EPS, ceux qui opposent à la unité de la production du genre, ben modèle mususu. Rien n'empêche de contacter Tindika Papika Mwasi, caméra et Kokita, pour ça la émission, pour sepela mokili mobimba et kotala yo po ne na ça la émission oyo. Bazo tala ngai na Zambie, na Uganda, na Rwanda, na Kisangani, na Goma. Baza kotala nga na Bandundu, na Pai Kongila, baza kotala nga na Bwende. Baza kotala nga na États-Unis d'Amérique, baza kotala nga na Australie, baza kotala nga na Asie, baza kotala nga pe na Océanie, mingi na Australie, bana mai baza kuna, et puis sans oublier na Europe, donc France, Belgique, Brésil, kuna bana mai bautaka Angola mingi baza kuna, muito bondia, muito botarde, muito bonoit, a como Saudi tudo bem, né? Voilà, donc wana bana ya Brésil, ba ota la Tindika. Merci na bino tout botika la fidèle na Tindika awa ba surprise ezalaka ebele boza para mingi te boza la fidèle pour boza toujours très bien servi na Tindika. Voilà, na silisi lelo tokutani lobby na numéro mususu yasika eratakate. Merci na Chimène Dembo Chimène yo yebikaka erataka kutute na Tindika. Bye bye, ciao, on est ensemble, à la prochaine occasion, bye. Alléluia. Alléluia.